bato baluka bakabola basana bango eloko te mpo bakabwana te esala d'ailleurs oyo kabola lokoboko na lokolo mais Koffi Olomide c'est quelqu'un de bien nyonso bato bazoloba nzambe bakofuta bango na bato bazoluka balara na nsima bainternet mpo batanga botanga bakomba bafamille bato botanga bakomba bagrande personnalité mpo bokotisa bavie bolia balara nzambe bakofuta bino poko pango yo vide nango motema ya grand mobo na oyo azalinga ye fali buba ye mara ye nga nalingaka yo mama ye fali aza mwana ya vie aza Double King père baroi donc nakutu nalingaka te babimisaka kombo ya Koffi eza neti Koffi ndenge na comprena na chanson nazo ya kozala pembeni na ye biso ton tolekaka na bato omba quartier latin bafali omba quartier latin c'est-à-dire naza esika oyo mutu moko boye valeur moko boye ya mboka moko boye ya monene lokwa Congo balobaka ke omba abetaka wana omba azalaka wana et puis Fali c'est un bosseur Fali travaillaka Fali pour aza mutu il faut Congo pe Afrique tozala na eso zeli mo ben etika mo diamant na biso mo ozomona aza mutu oyo il faut presse na tia biso na Congo et to ba toujours ko ba ko batela richesse na biso wana ça dit oui que ils ont ba Camerounais ils ont ba Ivoiriens ils ont ba tombo ke belé dans le babazala fa qu'il fallait azala ta bango oui pour tout le monde na ngoti ndezo sala tout le monde nde babina ka biso nde babina ka du Cap la merveille aigle est-ce que muto mutema mabe wazotala biso azotia confusion entre baby ça Fali pour pana Koffi Olomide so le loko loba un mot parce que yo yebi bango bien na yebi ka ke bato ba lukalar moni mbongo ezali kamba boule parce que boule bien aux ongo esprit bien dans un canal on a tikala jamais komona yo au sali mission oza neti mo ba parti pris franchement Mathieu Bonch na zam na respect belé pana yo pour au signa gozala au milieu du village ngai omba navanda jour mususu tokinda ndule na Éthiopie na ko beta Fali na bia Fali ba El Mara du quartier latin plaisir wapi wadrako Koffi Olomide aza valeur aza donc na bisio tango zomona na 30 ga ya pamba Fnac to lo banenge nini 30 kaka bati pour na biso ya Le 27 juin à l'hôtel Pullman, le parent Mokonzi Double King et le maître de double de mer, le seul artiste africain parmi les 30 les plus écoutés des artistes du monde. Rendez-vous à Fnac, rendez-vous à Pullman pour un bal dansant tornitruant. Ne soyez pas absents, soyez tous présents pour célébrer l'indépendance en Mboka. Je dis bien Double King est le seul artiste africain parmi les 30 artistes de la musique du monde les plus écoutés. L'Africain, l'artiste africain le plus écouté d'après Google, d'après Fnac, en concert bal dansant le 27 juin à l'hôtel Pullman, Moto Azangate, Osepela. azali kolote yazali comment tu kabola Koffi na Fali et puis bato baluka bakabola basana bango eloko te mpo bakabwana te esala d'ailleurs oyo kabola lokoboko na lokolo rien osali no rien so eza pota ekauka nango donc eza makambo oyo yango na bisaki kodra kora mani ye apesaka temps boyebi nzembo ya loratambolata lokolo extraterrestre
Lorenzo nanga kitoko chéri sukali na le keto ya mafuta nzoye sokili wa na kosengezo nga mokolo mosusu kozalaka na le fils kata mbala moko na mvula santima wane kozala éternellement koleka ta fetia bonne année koleka ta fetia bonne année Zakise Mandala koleka ta fetia bonne année kama mvua maya kilo bako yebaka pasio eluto emonaka na ntango ya balusi biloko mbele yokelaka ata mwa mawazo ide yebisi motema nanga oyo osalinga ye motema ya grand mopo na oyo osalinga ye fali popa ye mara ye nga nalingaka yo mama yeye Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du Double Mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle inoubliable. KGT, appelez-moi Kyrios Kozarati de trop. Fabrice Nama. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate. Chez Djonga de. Chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tala mone namira ya nani chez Djonga de. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Deko mwasi pe ya mobali Posanzo tezali moko ya ba 5 organes de sens to sengeli ko batela. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un déquilé. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux peaux brunes et aux peaux marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, et cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, na pesa yonini. Fondation GLB, zonga kizamba, kota kilibinja, basoko, mandaka, mata, basangusu.
tine yali pwani koluka njete esa la bino nini Deborah mafuta Deborah esa mi la plate naturelle mafuta Deborah ekati bango baoba mafuta Deborah ekati kata bao mafuta Deborah suka mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Ngai na bino simbali sakanya. Mafuta Deborah kilelo. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé à l'opposo. Au combat qui n'a pas le quoi ya nyama, lokola ya nkewa, lokese topengando. Docteur Guilain le Bourgeois a zongi sa posonao net na film. Pour être belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau. Mon secret, c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Yaboye basuwa. Basero balinga cimenterie vanda. Taya kano. Taya ndroi. Taya kilo wanga. Osuwa. Docteur Guilain le Bourgeois pour voir l'opposition. Pour vivre parce que vous avez besoin de place dans mon quoi. Pour bringuer. Pour benda beauté. Oni bando benda beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment taille bien. Tibeleza malunga fuma mwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à IPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Maman Monique na Marthe à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois, une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Voilà, mesdames et messieurs, Mathieu Bonchet toujours avec votre émission PC la Please. Mathieu Bonchet toujours Elenga Congo et pourquoi pas votre chaîne, la RTVS1. Je suis là pour bien travailler, je suis là pour mon travail. Donc on est là dans notre génération. Et moi je dis toujours bravo à notre génération parce qu'on doit travailler, il faut bien bosser. Parce que ça, Salim Moussala bien et Salah bien. Respect beaucoup à tout le monde. Donc Mathieu Bonchet, spécial You Arena. Avec Double King, Kofi Olomide, les pères des Kings. Donc, je suis là avec Ombali Passa. Il faut pas comprendre que le 27 novembre, na mystique ya fourmi, Toro Zalapewana, Mathieu Bonchet, Prince Bakali, Kisinjora, to betika à moi 10 jours, to zongi. Et le bail moko quadracoura. Donc on est là pour bien travailler. Spécial You Arena avec Ombali Passa. Après ça va servir tout au barota la biso. Bilengi o vous allez 27. Parce que Double King a lobby concert ya vinae et vous allez 27 novembre na You Arena. Donc merci beaucoup à tout le monde parce qu'on est déjà en direct sur Elenga Congo Télévision. Respect beaucoup à Bibi Mapesa, Maboko Bank. Respect beaucoup à Lili Mapesa. Très très fort Lili Mapesa, respect beaucoup à Pichou Mapesa et merci beaucoup à Mama Silo, Mama di Mama, la crème fraîche, femme forte, très très forte même. Donc Mama Silo, Bambo Tebele, petite, il y a Alain Silo, Titi Silo, il y a Neni Silo. Respect beaucoup à mon manager Yuyu Kabouikou depuis Paris, Moninga ya Dadi Yakuza, Alain Sokoto. Donc, Barotel à Mathieu Bonchet. Donc, je suis là pour bien travailler. Ombali Passa, Tozanaye, Naebika Kingston, Sono, le boss, Alinga Raboye, Alfred Dadi Misaka, garçon très, très responsable, Alinga Raboye. Et pourquoi pas Topé Sambotena, La Joie, Amado Pichuna, femme très, très forte même. Donc, Barotel à Bissopé, Bangona, le président Daniel Massaro. Hein? Fanny Massaro, donc depuis les États-Unis, Fanny Massaro, garçon très, très responsable. Je suis avec lui. Omba Lipasa. Omba, ça va? Oui, ça va très bien. Et Nda Kwanzambe, donc on attend quoi. Bonne santé à Quartier Latin. Quartier Latin, toujours au top. Donc on a Minicho Boebi, Double King, mettre le double de mer. On a nord pour finaliser ma camouflage ya Mike, etikali pour l'album na biso tout. Va mourir à bonne musique. Donc, vous êtes légende. Vous êtes légende, donc, Kalaté.
Donc les gens et puis binomo boyebi programme boyebi maram des alliés nazo compatir vraiment makasi na ndeko na biso Bakali. Sincère condoléances pour na likambo pena ya pasi vraiment donc ekoelio kozanga moboti ils ont passé à libela donc on va li passa mbote na batutu et puis ya motema pe ya bisengo pe ya bosolo pe ya mei double king et maître double de mer. Voilà, et moi j'ai dit aussi mes condoléances à mon ami Prince Bakali. Donc on est ensemble avec lui. Courage mon frère. C'est vrai, Toza Batoume, Liweza Passi. Et mes condoléances aussi à tonton Hervé de la presse congolaise, Otobungsaki, Venabiso, Serge Lesai, Oatika Gibiso, Bakourage et Belé. Préparation à You Arena, malgré Viazana et Mikele. Ah, on a qui chasse les Okebon. Ah, les Okebon qui toquent. On a un niveau qui toque, on a donc une blague. Donc, on a vraiment tant d'ambition. Et puis, journée, on a le roi, journée fête. Batu, Barobina tout. Nata, Mouké, mais Barobina tout. Donc, tout ce qu'on a bino, Bosomba, Babiye, pour espace Tigali, Dimi. Pour bateau, Tigali, on a un espace, on a invité, on va se payer le délégué. Ah, soumis va bien là-bas. On peut aller. On a dit. Donc on est amené comme tout. Bah vendre boto où est la quadra na ba ivoirien, na ba camerounais, na ba moyen-orient. Tout où est la quadra. Ils avaient genre. On tous soumis bien. Nous quitter. Bah toi Gabon. Bah Gabonais ma boto la moi place on est Tigali. Pour bah où il est là. Et ah oui combien où il est là. You Arena. Paris la défense Arena. Le concert d'une vie. Concert on est spécial et au batu barobo sanara yango jamais ils a parmi les événements oyo et tika la raneti ba tsunami parce que journée on a suna ba minde au moins il y a pas français ba belge ba tout ba témoigner non il y a pas de comme Kofi il y en aura jamais quoi. Voilà, mais pour faire plaisir à tout le monde et à toutes les belles nanas de la capitale, de Paris et partout où on a la biso, tout canon moi bilingue You Arena parce que Léon Abaki Torolo Batrote pour ça spécial You Arena avec Double King Kofi Olomide pour faire plaisir à grande dame Mama Silo, Mama di Mama la crème fraîche, petite sœur de Alain Silo, Titi Silo, Yaya et Nice Silo. Ça c'est pour vous. Nazokota nakoti nabimi nakoti nabimi amakolo ngulu nazosala koshema elengi vinozome nazosala baline la bolingo pelotange elengi mateka na kati ya lipa sopelange elengi mayonnaise na spaghetti tesalanga bolingo neti maternelle à bébé elevere moko ya bolingo na yo yomelisinga whisky love oye nazotonda nanga bolingo na yo te je n'aimerai zazi pas de ton amour nazolela pesanga baiser ekabishikiziki baiser d'amour simela yezala nga bien oye elotangelengi besale na kati ya gato sopelangelengi ketchup na kati ya frite ovelemengo bekopesanga manga mabele manzumbu nga dusi mpolisanga motema nelengi ngelenga maloba na yoyo ya bolingo nga sasa maloba kabishi yepesaka enketi denetio ya kapitaine na Titanic yatindi SOS uzazo yanulaje nani akoe montenga na surprise de l'amour
Okina ye, ngamoranganye. 5 secondes me suffisent pour me dire que 5 secondes me suffisent. Me dire que je t'aime mon amour. Na bolingo na yo, na bichiriziki. Maman, mamé, si mon gomme se bambaye. Maman, Emilie Nzemba, y'a tous un bébé, y'a mes tolo. Wapi yeye, comment voit ma, y'a aimé voit ma, est-ce que les molae. Tarakomanga misérable, mwana ya mawa misérable. Manzia kamundele libere motema na ngai. Manzia kamundele destresse bolingo na ngai. Nebile mbisaka motema. Ebise belisaka ekete. Esupiri sengolisaka mongongo ya bolingo. Je suis très mal nourri na bolingo. Pour ça bolingo na komiko s'évaporer. Na distance sa bolingo na kotimodema. Je suis atteint d'anorexie d'amour. Avec ta présence na komiko sila. Na combien ça la perte ya libido. Combien ça la vraiment Afrosidi. Et pourtant nalingi lokola moi le 16 yesangala na moku ya nzoto ye bache ma bezao. Voilà, mesdames et messieurs, donc lui c'est Ombali Passa donc ataba je t'aime à 4h du matin. Gili et moli mwezala ampe. Achou, tikiti, atakati, tikiti. Nicole Fungula, ati tikiti. Bibi, amapesa, mabuko bank. Ngawapi, tuturoba. Omali falande, Ombali Passa, zolela, Jacques Mea. Sandra Gazadi. Yuka Bwiku. Yuka Bwiku. Voilà, merci beaucoup, Louis Ombali Passa. Moi je dis toujours bravo à notre génération. Il faut bien travailler. Mesdames et messieurs, il faut bien travailler sans polémique, sans parti pris. Mathieu Bonché, je suis là pour tous les artistes et musiciens congolais sans parti pris. Oh, landaranante. Ngana pona bangotu. Moni musala ya boye. Ndenge to soutenir ba gente. Merci à Sam Kunku le nécessaire. Il a aimé Kunku. Malela de Londres le champion. Venangana ko lukayo na mwinda Malela de Londres le champion. Na Bosani TV na ngai. Boza ebele ya kotala ngai De Gaulle Mata. Hein na kata Londres wana binona ba Gauthier Mascotte, ba ya Willy Pensiele, ba champion Wadol, ba Yuka Bwiku. Nabi batuso bakotala yo quadra mobimba double king na ebite ya nini Olanda vie wana tina nyos non nga esa batuloko moni tozala na chance na Congo pe na Afrique ozala na moto lokola le quadra Koramana. Alors c'est important que moto alandaka makambo bien hein moto azo raisonner moto na posa viniza la bien parce que quadra za exemple la bien ozomona oyo na ebike na mikolo koyaka batu bakotubela po moni ye to mongala mo benga quadra boss y attend. Pourquoi? Mais parce que lui c'est le temps qui répond toujours à sa place. Lui dans tous ses problèmes monga nena zalana yi na ebike apesaka toujours temps. Yo ko banda lelo yo bandi bandi balo yenga non prends ton temps. C'est des vrais, c'est vrai. C'est des faux. Yo mongo e bako. Mais si koto solana nous lelo yo bande ko belé ba otala biso et Ombali Passa ozaki na quartier la tête ngozaka munene ba fali pupa bazalaki batutu balaki et tant ozotala lelo ndeko na fali pupa
succès fou makamuto zo kende bien et ça ko ndenge ni attaquer moko ya quartier là. Oui, ça là nga plaisir moko ton atala kana lobara. Biso ton tous les carrés, ba tout ça. Umba quartier latin fali. Umba quartier latin. Ça dit non, naza sika oyo. Mutu moko boye, valeur moko boye, mboka moko boye, ya munene lokwa Congo. Balobake umba abetaka wana umba zalaka wana et puis Fali c'est un bosseur, Fali travailler, Fali pour pas aza muto il faut Congo pe Afrique tout ça on a eso c'est mo ben et mo diamant na biso mo bo ozomona aza muto il faut presse na tia biso na Congo et to ba toujours ko ba ko battre la richesse na biso wana ça dit oui que ils ont ba Camerounais ils ont ba Ivoiriens ils ont ba Tombo Québécois dans le Barabazala il fallait à la terre bango oui pour tout le monde en ngoti ndezo beta ndezo sala tout le monde nde babina rabiso nde babina ka du Cap la merveille aigle est-ce que muto amutema mabe oazo tala biso azo tia confusion entre baby ça Fali pour pana Koffi Olomide so le loko loba un mot parce que yo yebi bango bien na yebi ka ke batu ba lukalar moni mbongo ezali kamba boule so boule bien aux on esprit bien dans un canal on a tikala jamais komona yo osali mission oza netimo ba parti pris franchement Mathieu Bonche nazam na respect belé pana yo pour au signa gozala au milieu du village. Ngai umba navanda jour mususu tokinda ndule na Ethiopie na wibo beta Fali na bi Fali pa El Mara du quartier latin plaisir wapi Fali za mwana ya vie via za double king pera barua donc nakutuna nalingaka te babimisaka kombo ya Koffi eza neti Koffi ndenga na comprena na chanson nazo ya ozala pembeni na ye aza matière moko boye oyo nzambe moko abulaka ke soki ezalaka na bapierre ngaka azala ta mosusu angaza ta mosusu diamant soki na bafruit nalobanga nayebi te Koffi aza valeur ya Afrique mobimba Koffi Olomide aza valeur aza donc nayebi si yo ntango ozomona na 30 ka ya pamba Fnac toloba ndenge nini 30 kaka batie ye mpona biso yaya aza likolo te yazali komati kokabola Koffi na Fali et puis bato baluka bakabola basana bango eloko te mpo bakabwana te esala daye loko oyo kokabola boko na lokolo rien osali no rien so eza pota ekauka nango donc eza makambo oyo yango na bisaki awa ke Quadra Koramani ye apesaka temps franchement eza te mpo nazalaka na patron na nga mpo nazalaka na dadi na nga mais Koffi Olomide c'est quelqu'un de bien nyonso bato bazoloba nzambe bakofuta bango na bato bazoluka balara na nsima bainternet mpo batanga botanga bakombo bafamille ya bato botanga bakombo bagrande personnalité mpo bokotisa bavie bolia balara nzambe bakofuta bino mpo kopa ngo ovide nango boyebi nzembo ya Laurent tambolata lokolo extraterrestre Laurent zolanga kitoko sheri yeyeye sukali na leketo ya mafuta nzoye. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Même papa 80 ans, sera un mélange à ceux qui n'ont pas 25 ans. Oui, j'ai récupéré ma jeunesse. Ça
Ça m'a sonné tous les mots. ezali produit oyo eza komelama mpona bato oyo nzoto eza faible. Maxi Bien-être akopesa o force ya kopikiliki. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Meli Maxi Bien-être. Ce qui coûte maladie dans nzoto. La Maxi Bien-être c'est pour soigner yo. Oh Congo passe, oh fatigue. Abu bien. Nzoto kolongono. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors soko meli Maxi Bien-être ya ole moni ngala zo benda mutuka na minu na bende bale na minu na bende tre na minu petit simoki na yamba avion na minu. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Bana poto, bana Asie, bana Europe, bana mokili mobimba na memeli bino bonne nouvelle lelo na Crème Miracle. Crème Miracle est un produit naturel et ça le met bongo na soya mbamba c'est 3 ans. Ça te traite, ça rajeunit la peau et ça embellit ta peau aussi en même temps. Donc on a bongo le 30 juin oyoti le 3 juillet na salon David bana nyonso ya Paris na Saint-Denis tokutani na salon David. Ozu métro et kendara Strasbourg tokutana wana na salon David. Crème Miracle wana na réduction ya kafu ya 20%. Yaka na problème na yo ya peau, ozana problème ya vitiligo, ozana problème ya non-uniformité du temps, ozana problème ya bouton, ozana problème ya tache noire due à l'hydroquinone, ozana mwana ya albinos, ozana ndeko albinos. Yo oyo nyoko makana problème ya peau. Ozana bandeko bazana Afrique, ozana bandeko bazana Australie, ozana bandeko bazana Canada, na Belgique, na Quepan, na Irlande. Bonne nouvelle ezak tokutana du 30 juin oyo na 3 juillet Crème Miracle zawana na maman Tina la Fès l'international maman ya Crème Miracle azana Paris pour na ko servir bino. Boya na ba problème na bino Crème Miracle éco résoudre ango. Notez bien c'est la seule crème au monde qui a été fabriquée à base de la bave d'escargot pur. C'est 3 ans, ça te traite. Ça rajeunit ta peau et ça embellit ta peau. Tu peux mourir 100 ans, mais toujours jeune et toujours belle grâce à la Crème Miracle de Maman Tina, maman internationale, l'ambassadrice de la paix, la dame du cœur, Maman la Fès, Abengi Sibino, Boya de partout dans le monde. Notez bien que réduction Ezaya 20%. Maman Tina, la dame du cœur, la femme avec un cœur en or, l'unique et la seule femme, le vrai et l'original. Abengi bino boya ebele balanda yesu pona mapa biso tolanda Maman Tina pona solution à l'opposition na biso balobi na Crème Miracle ya Maman Tina la Fès yaya baya kaka na telema na toza awa tai toza awa tai ya Maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Toza tai le makambe Maman Nicole Malonga telemi wana bima hata sula milaite anabuaka na ngati Maman Nicole Malonga makambia na kumakelo mkusi sa complexe una solinga mezi nyoso linga solinga ekokayo kota papa nebiso
Yassika Eye. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Double S Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Laurent Tambolata local extraterrestre. Lorenzo Langa kitoko chéri. Sukalina le keto ya mafuta nzoye. Sokiliwa ya la kosengezo nga mokolo mosusu. Kozalaka na le fils kata mbala moko na mvula. Santima wane kozala éternellement. Koleka ta fetia bonne année. Koleka ta fetia bonne année. Zakise Mandela. Koleka ta fetia bonne année. Kama voix maya aimé, voix ma stakele mola. Koleka ta fetia bonne année. Bibi mapesa Nicole Fungula. Mali pasan zoila. Pamba tabalobi. E pamba ose pamba bagokoka quadrate. Bagokoka agogoka iti tuturuma mon vieux. Ezoki loboko yebaka pasio elutu emonaka na ntango ya bo balusi biloko mbele yokelaka ata mwa mawazo ide ye yebisi motema nanga oyo oselinga ye. Continuez Sakis Mandala na Glody Lundu la batala yo. Motema ya grand mopo na oyo oselinga ye. Fali pupa ye mara ye ngana lingaka ya mama ye. Gile banda Gauthier Bele Teina bomei mama la beauté fatale. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Eza pona talisaka batuke. Yana babilo musu bakabola na bango ngote pe ko kabona kati alors bolingo musu se kufaka na ngote pe ko kufaka te. Ombali pasa. Et kufaka te. Donc distraction to lingitse. Voilà ba minimum ba distraction ba nini légende ndé. Ba distraction ba banga légende. Légende. L'album de non pas distraction, pas distraire tout légende. Et puis ce que vous avez exprimé et que pour petit frère il y a Jésus, ils oublient Bobo Sani. Ah, Mtalonga Makambo bonyo kwa melaka. Mais bon sengaï quand même. Donc des abouis légende ndé Makambo, Paris la Défense Arena ndé Makambo, album ya quartier latin ndé Makambo. Album, il y a grand prêtre de Anabiso Cindy le cœur, la voix angélique
exemple là-bas, il y a des exemples là-bas, vous avez des exemples là-bas, détente. C'est-à-dire, ceux qui ont bien. Est-ce que vous avez ça batata dans un moment il y a des anabino, il y a Cindy Leker, et c'est Pelisasko, Saki c'est Mandala, garçon très très responsable, na minicho masalanga betka tour na Istanbul, bazana ba Glody Luindula, Zing Luindula, donc depuis Istanbul, Saki Mandala, respect à Arnaud Mandala, respect aussi à Badive Gaz Nagaz depuis Istanbul, sans oublier Fondation Christelle Yaba, respect. Ça c'est pour vous. Signé Omba Lipasa. Aïe, Nabissi Odega, Souka. Aïe. Katana Luka. Esenga koya kokenda nango dina suka koya kozwa ata mwa doctorat nakezi moto tolingaka zala le premier contrairement na kelasi na l'amour moto tolingaka zala na yele na la vie ya moto alingi wala choice. La première pensée na la ezali yo, dernière pensée na la mukaka nango pe yo, ni mo baranga na za mokanda moka diamant. Aïe aïe Denise yebi yo bolingo mama ye akotaka molunge pe bandeko be balinga yango. Bolingo ezali université esenga koya kokenda nango tina suka esenga koya kozwa ata mwa doctorat na kelasi moto tolingaka zala le premier et contrairement na kelasi na l'amour moto tolingaka zala na ye le dernier na la vie ya moto alingi imawala Joyce. Première pensée na lalaka nango ezali yo, et dernière pensée na la mukaka nango pe yo, limo balanga nazwa mokanda mboka diamant nepo ezali diamant Denise betu nanga nekasi diamant te babombaka yango na poche kasi na motema précieusement précieusement Denila ni manga ni on basalanga na bolingo wani makozala wangai pour toujours. Aïe. Merci beaucoup Ombali Passa, respect beaucoup à lui. Donc mesdames et messieurs, on est presque à la fin donc avec votre émission PC la plus donc être aussi Sasko Nanzembo Yokambonda, donc Massa préparé les bisons déjà. Yokambonda, signé Ombali Passa, spécial You Arena avec Ombali Passa le 27 novembre. Le 27 novembre, la mystique à Fourmi, Torozana à Paris, accompagné avec Double King, le père de King. Torozalawana pour tous information. Respect beaucoup à Sakis Mandala, mon ami, patron depuis Istanbul. Bientôt Belgique, Bazota la Bissona Zing Luindula, et pourquoi pas topé sa merci na Matou Idol, Vienangai Papa na Matou Junior, Odilo Mampouille, exemple à suivre. Ça c'est pour vous, on est presque à la fin, donc message à Souka, na ba fan tour Bazos et la Bino vraiment à Paris, et pour le 27 novembre na You Arena. Vraiment on a sengi na bande kotou, bo somba babillé, bo somba vraiment bo sortant na Bino bo somba babillé parce que Bino boye bi on les a fêti au motoko zangate, les événements siècle. Donc bozalawana donc bande ko ngani ti ba gile banda na bosanité Michel Mignon Gaz de Paris na bosani yote maître chic maître état major état pembele na bosani binoté donc famille mapesa mobimba tala yo venanga tuturo ba vraiment du fond du cœur Sandra Kazadi bambote belé na ko bosanate Angelo Central bambote pendeza na motema Géry Makabi place aux Ali Massananga vraiment les Congo et ça la bien na Boussani yote Elvis Salomba depuis États-Unis Elvis Salomba
Janvier pile méga boss place aux Ali Bambote Belé yo dizikianda Congo Cash ya Arlette Mouyuka alors voilà na famille nanga na pisi mino Bambote Belé vinanga Francis Epinda joyeux anniversaire talaka tozo continuer yango mois au Mobimba talaka yo izala likolo na seko tozo fêter le 27 aux Paris. Ouais, le 27 novembre pena donc bato tout balinga komba li passa solo na singi bino pena ba Herman Elofo mon frère. Place aux Ali donc zala bosomba ba billet donc bosomba vraiment ba billet Reding ko yengambe. Elise tempo Reding ko yengambe donc vena ngai talaka yo te di fit wa bracodi service. Place aux Ali Bambote Belé donc bosomba ba billet pour journée on est journée mon boye okutana na omba okutana pena ba moto bato yo lingaka bato yo vraiment santanga ke na sentir vraiment donc dilaka bato pena bayaka wana bato lokwa ba yuyuka bwiku ba kozala na Paris ba Sakis Mandala ba Kaman Voama encre correcteur ya Aimé Voama stakele mola vient na place aux Ali nako bosana ti donc bozala belé vient ngai Bruno Lubika président Bruno Lubika zala pour journée on est la journée na yo yebi Lubika donc to buganité odenga bakani toujours Nathan Hervé Lensele pour base. Merci beaucoup Toga Sukoyo Yokambonda, donc refrain nango. Mesdames et messieurs, ça est fini pour aujourd'hui. Donc c'était Mathieu Bonché face à Omba Lipasa spécial Yo Arena, donc le 27 Torozalawana Bisotou. Naebi ba fondation Lissali Serozalawana, respecte beaucoup à le président Fanny Massaro depuis les États-Unis et respect aussi à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Chassera bondela kamo konya mboka parti préféré yama Gazi mokola bilanga babombela kae parti préféré du corps Menizé a préféré Galibaya Kebende Gazi Ferre a préféré Galibende Poalia Gazi Mane Bende Ayo ma Fufu elalié comité ba esengi babwaka na poubelle na bolingo elalié comité bana préféré na komata poubelle mabwakelanga bolingo na ngana bango na motema ba berger yo salisinga mosala mpunda proueta sala na Jésus abimabika mema pese na suka mema pe na kayasi kasi mokolo ndako esilaka batike libanda kopolela mbula inosa joyeux sanyambele lutuna kanyae asayela bango vitrine malakisaka mopaya moto lula palin nga okomi omonanga yakala po peut-être ozwi asika kiki musamba opréférela yo bolingo ya libanda okomi okimo ya quartier yoleizanga bajo nyonso ya bolingo ya kotumba ya kotokisa ya koyita na mnambo liboke elakwanga na kinkole ekomisanga soba na bolingo ya kiki musamba na ngai ni esika nakotaki nazoyeba esika kobima nazomona te efufu elali ekomite ba esengi babwaka na poubelle me bolingo elali ekomite bana préféré nakomata poubelle babwakelanga bolingo na nga na yambango na motema baberger ekiki musampa na motema baberger remba montre Anita Apula mama sociale Yokambunda Anita Pula prêtre mère Yokambunda yondekolo masolo Yokambunda 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 Binambunda Dansembunda Bunda bangimangis Etamburi dolik Double mbunda Zanziembunda Tungosa Butu na komi ko banga bolingo e komi nyokoranga ya tro papa moinye motazo kufuzo talabwe yawe jiska kalati la pola bolingo na yo qui sème les vents et contre la tempête Bruno Lubika
nazolela ye stakele mola ye murukoko nyosalanga boye na miso ya Mathieu Boshe wakisinga azangi okanisa ta moto oyo atenju azalela ye bolamu ngama voix manque correcteur na 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 kola na 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 et ce soir il faut l'avouer na sana wote mali benede Simon comme c'est Bamba et moyen de mais Patrick et Image Lauréat c'est pas toi Mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tout le monde. C'était Mathieu Boshe face à Ombali, face à Patrick Image Lauréat, Mibali Tuyanjili. Respect à vous et merci aussi à notre site qui est Elenga Congo Télévision. Spécial You Arena avec Double King Kofi Olomide le 27. Tozala Ebele Bilenga Boy. Et Ozalara. Donc on dit pendant donc colonel ici et bigrebité mais Ozala le boss David Mangaya. Voilà patron David Mangaya. Bambote Belé, excellence Tony Moi Bakazadi. Bambote Belé voilà ba venanga, bambote vraiment nako bosanate sur la bosaniyo kolo. Talala yo Pedro Mavekele. Voilà, merci beaucoup. Merci aussi à Bibi Mapesa Maboko Bank. Merci à Balobi s'abonner quand on s'abonner na Ombali Passa TV avec Lili Mapesa. Donc à la prochaine bye. Motasuko Pesinani. Motasuka na pesi bébé na ngai Oracola Davia mon fils. Vraiment ngai na pesa ba mote na ngai pa ya Dadi Masevi Mokonzi. Jacques Meya, Maître Totolongo. Ouais. C'est le soliste John Longo. Donc on paie ça Makambo le 27 on a Makambo. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du Double Mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle inoubliable. KGT, appelez-moi Kyrios Kozarati, de trop.